Shalom. Bandeko, topesi bino susu ba shalom. Tolanda nano nzembo oyo ya fin na biso Mardoché na émission na biso On l'appellera femme. Wana tozolanda nzembo bongo kala te bokolanda nga moko na présentation Mama Bena live. Ya solo nzambo yaza capable na ba situation na biso na makambo nyonso ekomela biso fo totia ye tolakisa ye ke aza capable na ba domaine nyonso na mboka Congo na ba foyer na biso na bana na biso na bandako na biso à travers émission On l'appellera femme et yaka mpona ko révolutionner biso. C'est une émission socio-culturelle éducative oyo edikaka mingi en général biso basi to pe ba mama. Ya solo ezate bandeko na biso esengeli toyeba kobetaka tolo mpo na nzambe na biso. Nzambe wana aza capable. Esika bato basukaka nde esika ya bandaka. Esika makanisi ya bana Kongo ezosuka nde esika nzambe azo kobanda pe kosala ya minene. Yango topamboli lisusu bino. Vraiment eloko eleki nzambe na biso na makasi eza te. Vraiment balandi nyonso ya Sentinelle TV tolandaki adoration lisusu ya frère na biso Mardoché wana toza live na Mama Bena topesi bino lisusu ba shalom pe kimia na mokonzi eleka lisusu na koba kobila bino bokolimisa biso moke mpona ba image toza kobundana na pangoli lisusu ba mama nyonso oyo bolandaka émission na biso oyo On l'appellera femme oyo eyaka mpona koéduke biso korévolutionne biso. Alors ba mama na ngai lelo lisusu naza na quelque chose oyo tokoki kopartage biso na bino elongo e yambo nakota na partage naza koremercier nano ba mama nyonso oyo boza kocontribue, ba mama ya Paris, ba mama ya Canada, ba mama ya Amérique. Vraiment nzambe aleka lisusu na koba kopambola bino mpona ba contribution oyo boza kosala. Nayebi ke na mboka biso Congo toza mosala ebele ya kosala, toza mosala minene ya kosala, ba orphelin, ba veuve, ko soutenir bango, ko aider bango et tomoni quelques ba mama oyo bobengaki bozwi engagement ya ba mama mosusu oyo baza bakufela mibali oyo bobanda ko supporter bango ndenge nzambe azokamba bino. Par exemple tozaki na mama mosusu, mama wana azwi responsabilité ya mama mosusu aza veuve akobanda ko supporter chaque fin du mois do atie na plan na nini na cahier de charge na c'est-à-dire que abanda kozwa en charge chaque fin du mois wana ezali oyo ndenge nzambe a convaincre ye a toucher po a soutenir. Eza na mama mosusu pe asengaki alobi ye akozwa ba mama veuve mibale oyo akobanda ko supporter bango na vie na bango. Et vraiment nzambe akanisela bino parce que eloko oyo bible makambo bible ezolobela biso nde yango wana kosalela nzambe kati na solo nde yango wana parce que ebele bayebaka te, ebele tozokende ba église tozokende nete surtout mingi na poto tosolaki na ndeko moko na poto église ya poto eza église ya problème pe eza pasi mingi parce que na poto
ba boring place à kokende zate bato ebele bazomona ke d'église ba mususu ba yoke pe ko sambela te azana ba valise ya bilamba ebele moya kolata ezate akomi kosala défilé na bilamba wana na église mais na kata motema na ye ayebi vraiment ya solo ke nde nazoya na ye nanga koluka nzambe te na ye mpe kosambela kati na solo te na ye mpe kosalela nzambe te donc aye na ye kose distrait oyo toyokaka motu na nzambe mingi le messager alobaka baeglise ebele ekomi moziki oyo bato bake balia bamela bayoki masapo babimi bakei mais na ntango oyo tozokende nango eza pasi mpe mawa bandeko nanga bamama esengeli toluka nzambe kati na solo bamama na biso mpo tocontribuaki tour ya liboso mpona bandeko ya bahôpital kala te tokopesa bino compte rendu vraiment tobosala bino te nzambe akosala lisusu na minene nde bandeko na biso mpe bakosala video na Kinshasa tu tokopesa bino rapport wana toza lisusu mpe kobwaka lisusu mbela mpona bandeko ya Paris boyebi selile ezalaki na ndako mais à bientôt toza kocontribue mbongo mpo tozwa sale omoni bandeko nanga bamama soki totali na baeglise ebele bato batondisaka baeglise eza biso basi na makambo nyonso oyo en général na communauté na social na politique soki tozotala basi bato bayaka bato ya liboso mingi surtout na kati ya baeglise mingi eza basi alors ntango tozomona bato na nzambe baza kodénonce baza koloba mabe bazoya mpe na basolution tozalaka bato ya koloba te parce que bakongolais mingi balobaka mingi bayaka na basolution te bayaka na basituation ya kopesa bato biyano te mais tomoni ke église na biso ya Congo ya communauté congolaise eza na kati ya baproblème eza na makambo ebele ntango basali na nzambe baza kodénonce bazoluka mpe kopesa solution par exemple kofungola baseli mosusu olie bato bafana na bandako baya mpona koyeba kobondela alors na Paris mosala ebandaki na Paris tozosala appel na bino bamama bocontribue toza na bamama mosusu baza na Paris oyo baza barepresentant boyebi biso bamama tosimbaka kesi malamu mpona kotrahi ezala mama ya pasi vraiment alors oyo nyonso tu oyebi kofani na ndako oza na esika kokende te tozosala appel na bino mpona kocontribue okoza na 20 euros okoza na 30 benga tokopesa o numero ya mama oyo aza kozwa quelque chose wana mpo tozwa sale na biso ya kobondelaka programme ekozala oleke toumelaka na kati ya ndako programme ekozala mpona koba kobondela mpona kosambela afin ke baboring ndenge bozwaki badeception bokende pasi par-là bofani na bandako foi na bino mpe ekokana koba kodeveloppe parce que foi na biso na mboka Europe eza facile te parce que mboka Europe eza mboka ya système eza mboka basituation bamisala bamakambo ebele alors balobi ke lokoni moko epelisaka moto te esengeli esangana ezala ensemble alors yango tozolukaka bastratégie basolution mpona koede ke foi ya bato mosusu eza refroidi oyo ezongi nsima etelema na bastratégie wana lelo soki ocontribue mpona selire wana mpona sali wana bawanda kofuta parce que bokende kosambela mais sali wana ekozala ya bato eza ofele te ekosenga fo kofuta kopesa mbongo alors soki ozali touche benga biso tokopesa yo nkombo ya bamama oyo baza na Paris mpona contribution ya endroit na salle oyo esengeli tobanda peut-être je crois na mwa ya proverbe bakopesa biso programme tozwa programme mpa na ye mais tosengi nano contribution na yo ya salle ya place esengeli tobanda kosangana mpo foi na yo ezala augmenter et topamboli lisusu bamama mosusu bacontribuaki na mosala ezosala na Kinshasa la moisson mondiale na Masina bamama ebele bacontribuaki bapesi batole na bango nyonso alaka mpona mosala na nzambe eza te ke mosala tozosala mpona moto tobengi la moisson mondiale de la moisson mondiale ndeko na nga na ngongo bilanga nkolo ezoluka basali mpo basalela ye biso ana poto eza pasi mpona kosalela nzambe na Afrique tozalaki ozokende na baprison ozokende na bahôpital ozosalela nzambe na ndenge ya free na ndenge oza libre mais na poto biso kutu tozokumisa nzambe parce que nzambe apesi biso média Sentinelle TV1 oyo ezokopermettre biso toevangelize bolanda biso mais omona ntango mosusu mpo okende na hôpital il faut zala mikanda eza difficile okende na baprison eza difficile na milieu mosusu okomeka oteya boye polise oya atelemeli yo il faut osenga autorisation donc na mboka poto bandeko na nga na ntango tozokende presque temps de la fin esengeli tosala violence toluka bastratégie nini tokoki kosalela nzambe na baofele na baveve na bandenge ebele oyo esengeli ke ndenge Bible elobi ntango Yesu akoya na ntango ya suka akotuna misala ya moko na moko
Alors, exhortation à lelo, wana nde ezaki quoi merci pour na ba mama nyonso baza ko contribuer à Canada, et ça pe na mama mususu atindaki mbongo na ye, po ba mbongo mususu tozoloba ekoma pa na biso te mais eleka directement na bandeko baza na mboka Congo o baza ko représenter musala wana po ekende liboso. Soki bobengi bokopesa bakombo na bango, bobengi pe bango mpe bozape direct na bango, même ba mama mususu ya veuve olebo le kapa na biso tokopesa numéro bozosola na bango moko po bomona ke non baza dans le besoin. Donc biso toza kaka Sentinelle TV oyo tozoya mpona kolakisa nzela po yo po pambulama banzela no mpe fungwama e bato wana mpe bapambulama afeke na suka ntango Yesu akoya misala na biso eganga. Nabosani te mama Belinda na Amérique, ba mama nyonso de près ou de loin et ba mama mususu baza en secret. Mama Marie, mama Jené, mama Lili, ba mama nyonso, mama Perle, vraiment qui vient na Nzambe ezali longo na bino à travers émission on l'appellera femme. Alors ba mama nanga na préparé ki moi exhortation mukie otoko partager nga na bino na Psaume 41 chapitre 2 verset 5. Alors mama nangai na lingi verset oyo koma yango. Yo oyo zo soutenir ba orphelin, yo ozo soutenir ba veuve, yo ozo sala misala. Tango ozo kutana na ba problème, zwa verset oyo talisa mo liboso na Nzambe fuka ma banda ko bondela. Parce que misala na biso sengele ganga. O bolamu na biso sengele ganga. Et tango yo ozo kutana na ba problème na ba situation na makambo ebele, tango ozo ko présenter Nzambe verset oyo misala na oyo sengele ganga Nzambe sengele ya a visiter o a agir a sala. Yango tokotanga mukenga na yo verset oyo yango nde ezali penza eyamba ya solo oyo Nzambe azosenga biso ke tosalela yango eyamba ya solo lingomba ya solo religion ya solo ezate kama loba na yamba Yesu na salelaka Yesu non yoka tokotanga yango na Psaume 41 Bible lobi Psaume 41 verset 2 Bible lobi heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel l'en délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est erré sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel les soutient sur son lit de douleur. Tu les soulages dans toutes ses maladies. J'ai dit, Éternel, ayez pitié de moi. Guéris mon âme quand je péchais contre toi. Bien-aimé, tolandi version ndenge lobi, oyebe loko ya mpeshaka biso po Nzambe asala te eza lisumu. Tango ozosala ba bienfait na yo, bolamu na yo liboso na Nzambe, kima pe masumu, kima mabe, afe losambo na yo ezala solo ya parfait liboso na Nzambe. Bato ebele tango meme, onazobonza nazozwa biyano te. Oh, luka losambo na yo tango oza koyebisa Nzambe, ba bienfait na yo oyo ozo sala pona ba veuve na ba orphelin yo moko pe luka ozala saint ozala propre afin que loko moko ezala obstacle pa na ote na ko solola na bandeko basi na bandeko bele ezala ba famille bele bandeko bele bazoleka na ba difficulté bele to soyina ndeko moko ya mwasi alobi akotaki na ndako moko boye kana boyebi bandako tokotaka na ba Europe oyo ezala bandako mosusu bato bakota basala ba magie na bango ba okitisme na bango tango yozo lingo kota na ndako wana avokota benga basali na Nzambe luka bandeko na Nzambe bokoti bosali intercession bobondeli ndako wana ava yo kota e bandeko na tango ayi kokota na ndako wana nzoka bato bazali na ndako na bandeko kosala bandeko pratiquer magie okitisme endeko na biso mwasi abundisamaki na ndako wana pendant 3 ans na besprit wana oyo bandeko ya kobundisa ye po ndeko mwasi na bala mundele jusqu'à ce que ayaki kopensa bi peut-être makambo nazomona parce que Nzambe asali ndeko wana grâce ya vision ya badon ya vision ya komona tututu akolala azomona bato bazoya kofina akolala boya amona bato bazoya komenacer mais abandeko comprendre bi nazo comprendre te mobali nanga mutu aza na kata magie ou nini ou mais akotaki na kata bozindo jusqu'à ce que asengaki pe au secours na bandeko mosusu mpona kosunga ye jusqu'à ce que Nzambe aye komisa revela bi non eza mobali te mais ezali bato bazalaki awa nde babandaki kopratike bamakambo na bango yango wana ntango bino boye kokota mpo mobali moto akotaki na ndako liboso yayaki na nsima nde baesprit wana eza komenase etema ndeko mwasi azalaki une femme de prière jusqu'à ce que Nzambe ayaki kolongola bango mpe bachangeaki ndako après 3 ans ya délivrance ya libération bachangeaki ndako bakende mpe kote mosusu c'est-à-dire bato ebele bazokufa bikufa na basituation mosusu oke na ndako songolo ko okota obondeli te na makambo ebele mais tango yo ozosala ba bienfait oyo
ba situation ne ko komela yo makambo ne ko ya ko attaquer yo mais nzamba osala tout ayeba ko épargner yo parce que oza moko oya ye ozo sala ba bien fait tango ko fuka mo bandi ko bondelo bandi ko ganga bolamo yo bandai ko sala e ko telema e ganga e défendre yo et ba mama na poto surtout mingi na zo lancer appel biso ba mama diaspora ba mama to na poto oyebi ko sala nzambe na poto eza difficile ko sala bato ebele ba utaki Afrique banda ko sala nzambe ba ye na poto kondima na bango elali bazo sala su nzambe te bakomi bato masapu bakomi bato histoire bakomi bato masolo akokolo ba Bible Apocalypse ti Genèse Apocalypse mais présence nzambe eza surtout atikali muto masolo ba histoire o balobaka vieux raconte bato baza ko pesa ba histoire oyebi masolo na biso ya Congo oyebi boye mais asalaka action te bato ebele mpe baza ndenge wana akopesa yo ba idée mais ye moko asalelaka ba idée wana te akopesa omoni mboka na biso ebandaka boye babomaka Lumbumba basalaka boye lelo mpe toza na matanga to père d'opposant na biso boye mais ezalaka bon mais olobaka kopesaka ba histoire mais pesa mpe ba proposition ya malamu pesa mpe ba solution yango moni ba mama na nga na Sentinelle TV 1 na on l'appellera femme toyaka ko révolutionner bino ko démontrer ko dénoncer et puis ko pesa ba solution. Alors ba solution malamu na etake mama o na koki ko révolutionner bino ba mama nyonso toza tokoti na 2017 ezokende mbangu bien fait nino yo ko ganga et pas na nzamba penser po na yo mususu baka nakosala obi diable azali stratège ya koyiba biso temps diable azali vraiment azali esprit oyo aza na ba stratégie ya ko détruire ya koyiba yo temps oyebi nde tokende na année oyo tokamoka tokomi na juillet tokomi na juin se retrouve osala eloko te mais biso tozoya mpona ko révolutionner bino mpona ko aider bino. Alors, de retour, c'est-à-dire, tant qu'on a un message, on a yoki maman bena lobby, mais na pratiqué, on n'a pas moi maman moko na commenté, merci maman. Abi maman bena, tant maman te on l'appellera femme, tant on a landaka, on a yokaka kimia. Na yokaka nzamba lobela kanga na yokaka kimia. Et c'est vrai. Yango mama naza ko bondela pona bino ba mama nyonso boza ko landa bolanda kaka te pona ko landa mama bena lo babo mais souci na biso posa na ngezali ke nzamba visiter bino nzambe a révolutionner bino matea oyo e percer na mitema na bino e percer na ba penser na bino afin que bo pratiquer yango so que zaki na ba blocage so que zaki na makambo bande ko kanga bino par l'ignorance o bande ko yebate mais matea o e révolutionner yo ozala moi si oyo ozo sala ba bien fait ko soutenir ba orphelin ko soutenir ba veuve misala ngoleti biso awa toza na Kishasa te po la Kishasa bazo tonga ba mabele na biso moko foko tonga mais biso na poto moya ko tonga ezate ndeti basali musu ba kosaka o pesa mbongo to ko tonga awa na poto basali eza déjà mais zo senga kaka contribution par exemple ne na zolo ba wana ba mama à Paris ezo senga biso photo contribuer eza musala nzambo zo sala oza moko za partenaire ozo bimisa mbongo po batu baya bafanda na bakiti wana bafanda na sali wana soki yo futaki te batu wana bakoya ndenge nini etango oza ko contribuer nzambe ko banda ko penser na yo ezali musala ozo sala. Alors ba mama na ngai verset oyo nde na lingaki vraiment et toucher moko na moko répéter yango ndenge bibelobi heureux celui qui s'intéresse aux pauvres au jour du malheur l'Éternel les délivre. Et sengona mutu oyo ami akanisaka babola bato bazanga natango na pasi nzamba yaka pona kokangola ye bande ko beleka kolela lela oui soki toyoki ba masolo kokutana bande ndo tokutana ikamuna ngo eumeli esprit boye zobundisanga boye nazomona pasi boye oui c'est vrai mais nini ozosala on a comme ça qu'on luka même nena te yaki la fois passée ba ne comme koma azana ba pasteur 4 ta 5 oya consita ma sœur si to biso mingi ba mama oyebi soki ozana ba docteur mi balé mi sa to kokufa docteur opeso kiso oya opeso kiso okokufa ndenge moko na musala nzambe ndo tozo sala soki oza muto oyebi ko se respecter te ko luka communion personnelle na nzambe te bibe biso ozana ba problème kota na ndako kanga porte na luka nzambe na yo wana
yebisa meme nzambe nazobundana nayebi ke yo salaka na nzela basali na yo tindelanga ta musali na yo tindelanga musali na yo oyo yebi ka banga nzambe kutanisanga na esala raconte nzambe akolongola mutu na Amerique akolongola mutu po akutanisa ona ye mais so komi biluka luka na luka oyo na luka na Belgique na luka na Paris na luka na Congo na luka yo mutu moko za na ba pasteur 4 5 okokufa mase okotika ozwa solution te. Parce que oya kopesa obo oya kopesa oya koloba pesa biso 100 livres tokokota jeune po na yo pesa biso $200 ba okota mama po yo zwa délivrance po ba aider il faut pesa bango 200 livres po ba kota jeune po na yo mais non Bible lobi apesi biso ofele biso pe tokozo ofele po Yesu asala o délivrance il faut pesa mbo totali ba délivrance Yesu alandaki asalaki na nzela na bato azaki na ba disciple na ye bato bakangamaki tutu bato na bapesa kini to mona inde ba Marie de Magdala tango bakangamaki na milimo bakangolamaki babi bayaki na ba or bayaki na ba mbongo baye kopesa pa Yesu e bakangamaki kolanda Yesu lelo pe mingi pe bozo zwa délivrance bozo kangolam botikali ka wana moye bo avancer pour mosala la Yesu ezati soko kangolami telema banda ko témoigner banda ko tatola pona baninga mususu bazala sauver mais yo kangami ka wana non évangile solo eza bongo te évangile solo yaka na révolution yo zui révolution o mepe révolution na ko pesa ko témoigner pa bande usu po bango babika vraiment na komi presque na fait toza na kata matanga tobosa ite bana Congo to telema ba mama to telema pona mboka na biso Congo occasion oyo liwa oyo ezali liwa moko oyo ezopesa biso basini ke libération ya mboka na biso ekomi tozala na distraction te na ba video ezanga tina me to telema pona révolution pona mboka na biso ngonga ngonde yango oyo ba mama mabolongo ba oyo za na quelque chose à kosala ko soutenir pe bana ba déclaration oyo baza ko telema pona révolution parce que ba musu balobi ba bomi biso mi ba détruire biso mi me ngongo eza ngonga ya révolution bandeko baza kokanga Congo o baza ko empêcher Congo sikali esengeli batika mboka na biso bakende enyoso tu wana po tosala pe Nzambe libre na mboka na biso ezosenga tolongwa na boumbo bakonza biso tala ba mindele bakomo senga ba pardon hein c'est Dieu Nzambe azosala Nzambe aza na contrôle na mboka Congo enough is enough trop c'est trop o esami na Congo eleki mais Nzambe azozwa contrôle bandeko Nzambe na ngambo na biso Congo Nzambe na contrôle nango et Moussa Nzambe lancaki appel front pour la libération totale du Congo bo se recruter po biso bato to sambela kezaka Nzambe akosala Nzambe osala bato obi bibi ke soki mutu mabe azui bokonzi bino même bosambo konyo kwama yango ba na Nzambe to percer to s'intégrer ezate totala aka bato to betela ba maboko non to s'intégrer ça la politique kota na Joseph Nzambe sala ke grâce abimaki mokonzi pourquoi pas biso to sambela kaka Bible bo s'intégrer soko za une femme na évite soki école ya politique pezala to kota biso surtout to sala politique to kota to s'intégrer pour ba génération na génération zoya ebika pe na nzela na biso kaka maloba kaka koloba o asala kibo totala meme mutu soki to koloba mabe na mutu totala bolamu na mutu totala pe mabe mutu asala ki malamu asala ki pe mabe bolamu nino atikeli biso neti so totali me papa oti kokufa eza na makambo ebele to koloba ngote biso nyoso toyebi yango mais totala neti peuple congolais asa mutu ya révolution sikonde makambo loko eke révolution de asole zobanda alors totika distraction tozwa révolution na to libérer mboka na biso bangolo to bakufi bato ebele bakufi tozwa révolution amen vraiment suis presque à la fin na pamboli ba mama nyonso tu Nzambe pambola bino na émission oyo nde tomonani na mbala na sima émission révolutionner bino religion solo eza kosunga ba orphelin ba veuve les bons samaritains eza na Kinshasa Nzambe azosunga biso na bino nyonso to boza ko contribuer bozo benga bandeko baza kuna biso pe awa vraiment toza elongo nyonso na tozo sa po misala na biso eganga alors na komi presque na suka ba mama de près ou de loin Nzambe pambola bino Nzambe sa elongo na bino tozo lela pe opposer na biso ensemble balobi balelaka opposer te boye mais balela na ba œuvre na ko continuer vision révolution oyo balobaki ke cette guerre selon langue et populaire donc guerre ronde yango tozo kene nango na ba défi oyo la victoire nous appartient vive le Congo vive ba mama na mamusala tozo sala pona église na Nzambe religion Nzambe pambola bino